Shalom, 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 peuple de Dieu. Mbote mingi na bandeko nyonso oyo tozana mokili mobimba oyo bokolanda biso na ba exhortation oyo ya sango malamu. Liboso to banda ba exhortation na biso ya sango malamu tokobondela mpona kopesa Nzambe tata merci oyo apesi biso tango kitoko oyo. Seigneur topesho merci pour zali malamu kombo na yo ekumisama kombo na yo za na lokumu na siki tango oyo na maboko na yo Nzambe zali biso bana yo kosala partage ya sango malamu oyo nyonso tokosolola pe kotanga na oyo esika Nzambe ezala oyo kopesa yo lokumu topesho merci pour yo zali Nzambe tata ya bolingo nyonso ezala mpona lokumu na yo na kombo na kolo Yesu Masia wazali nkolo pe wazali mobateli pe mobikisi pe mosungi malamu de biso banso to bondeli na kundima lokola mutu moko tolobi merci Seigneur. Amen. Tokofungola ba Biblia na biso na lombango nyonso lelo tokolobela na mukanda na derwa tofungoli na derwa 20 tobandi yango na 1 tozokita malembe kino na 11 tokotanga liloba na Nzambe na kombo na kolo Yesu Masia. Yahweh abikisi Ezekias na maladi. Na eleko wana mukonzi Ezekias abeli maladi moko ya liwa. Profete Esaya mwana ya Amos aye kotala ye mpe alobi na ye. Yahweh alobi boyi. Bongisa libela makambu na yo. Pamba te okokufa. Okubika te. Bongo Ezekias abaloli elongi epai ya mire pe abondeli Yahweh boyi. Yahweh, kanisa ndenge natambolaki na bosembo nasalaki makambo oyo ezali malamu na misu na yo. Pe Ezekias alelaki mingi penza. Tango Esaya atiki mokonzi liboso te abimana na libanda, Yahweh alobi na ye, zonga epai ya Ezekias, mokonzi ya ekolo na ngai, pe yebisa ye, Yahweh Nzambe ya koko na yo David, alobi boyi. Nayoki mabondeli na yo, pe namoni ndenge otangisi mai ya misu, yango wana nakobikisa yo sima ya lobi okokoka lisusu kokende na ndaku ya Yahweh. Nakobakisela yo kutu mbula 15 likolo. Nakolongola yo mpe vili ya Jerusalem na maboko ya mukonzi ya Siri. Nakobatela vili yango pamba te ngai nazali Nzambe. Nakokokisa elaka oyo napesa mosali na ngai David. Esaya alobi na basali ya mokonzi. Bozwa mbuma ya figi, bonika yango mpe botia yango na esika oyo maladi ezali. Mpo mokonzi abika. Bongo Ezekias atuni Esaya boyi. Ndenge nini nakoki koyeba te Yahweh akobikisa ngai? Pe sima ya lobi nakokoka lisusu kokende na ndaku ya Yahweh. Esaya azongisi, Yahweh akopesa yo elembo oyo ekolakisa yo te akokokisa makambu alaki yo. Tala esika Yahweh Esaya azongisi, Yahweh akopesa yo elembo oyo ekolakisa yo te akokokisa makambu alaki yo. Alléluia peuple de Dieu. Liloba Nzambe totangi yango tobandi yango na 20 totangi yango tofungoli na 20 tobandi yango na 1 tokiti malembe tosuki kaka kino na 9. Alléluia peuple de Dieu. Lelo tokolobela concernant
lelo tokolobela concernant pona kubika ya Ezekias. Yawe abikisi Ezekias na maladi. Lelo tokolobela concernant pona kubika na Ezekias. Ezekias ye pena azalaki mokonzi na mboka ya Yuda. Azalaki mokonzi ya ekolo ya batu ya Nzambe. Ye azalaki mokonzi na mboka wana. Liba Nzambe zo bana biso ete na tango wana awa balubi ete na eleko wana po ezali mangala pena ya Biblia. Po Biblia pe ezala na mangala nango ba mangala mususu totanga na Biblia ata mususu ezala ya makanza, misusu ba mo mususu ezala ya normal o tanga ata mususu bazo prononcer mbina malamu, mais ba mo mususu zo tanga ata mususu ekobima pena ata mususu ozo comprendre ngote. Pe bato batanga umuna bato mususu bazala ata mususu muna azana Biblia ya français ata mususu azana Biblia ya lingala. Pona ta mususu na likambo mususu o ta mususu yazo comprendre bien ta mususu akotala na Biblia ya français ta mususu ezala bongo. Yango ba mo mususu awa soki ndenge ngai frère na yo nazo kotanga to ndenge nazo ko expliquer so o comprendre te ta mususu okotala na Biblia na yo mususu ya français. Soki peta mususu au français ta mususu ozo comprendre na malamu te okozwa Biblia na yo ya portugais oko akotanga. Po eko akosunga yo. Po liloba na Nzambe ba prêchaka yango na langi oyo yo ozali koloba pe oyo yo ozali ko comprendre malamu. Ba prêchaka liloba na Nzambe ba prêchaka liloba na Nzambe ba prêchaka ngoka ke bi prêchela kaka te. Ezati lowa ke français ta musu français ngo yo oloba français ngo malamu te ali ozo koluka o prêcher na français. Ta musu okosala ba défaut musu ta musu okosala ta musu ezala bien te ta musu na miso ya bato. Ta musu pe ozo koluka o prêcher liloba na Nzambe na portugais ta musu portugais ngo yo bien ngo malamu te. Ozo comprendre portugais ngo malamu te. Yango ekoki na yo o prêcher to oteya na langi oyo ozo koloba malamu pe na langi oyo yo ozali ko comprendre. Bateya na langi ozali ko comprendre. Alléluia peuple de Dieu. Lelo tozali kolobela concernant kobika ya Ezekias. Temi na biso ya masolo oyo, temi na biso ya ba exhortation oyo ezali ete Yawe kanisa ndenge natambolaki na bosembo. C'est-à-dire Nzambe kanisa ndenge natambolaki na bosembo. Yango nde ezali temi na biso. Lelo tozali kotanga Biblia mukana na Nzambe concernant pona Ezekias ye oyo asile kobika na maladi na ye. Liloba na Nzambe lobi na biso nini? Soki tozali ko continuer tozomona ete awa balobi na biso buyi. Na tango wana Ezekias ye oyo azalaki mokonzi ya Yuda. Na tango wana ye pena abelaki makasi. Maladi oyo abelaki maladi wana ezalaki maladi abelaki pene ya liwa. Maladi wana ezalaki maladi moko ya liwa toloba. Abelaki makasi. Liloba Nzambe lobi na biso ete Nzambe alobaki epai na munoko ya prophète na Esaya. Alobaki epai na Esaïe ete kende koyebisa Ezekias ye oyo azali mokonzi ya ekolo na ngai, ye oyo azali mokonzi ya Yuda, kende koyebisa ye ete na maladi oyo ye azali kobela akobika te, akokufa. Kende koyebisa ye ete abongisa makambo oyo eza na ndako na ye, abongisa biloko na ye nyonso. O nyonso yaza nango posa ya kosala asala poti maladi wana yazobela na maladi wana ye akobika te kasi akokufa. Kende koyebisa Ezekias boy. Na tango wana prophète ya Nzambe ayokaki message wana kuute pai na Nzambe. Puna tango wana Nzambe azali kolobela mingi epai na ba prophète. Azali kolobela mingi ba prophète na tango wana. Na tango wana ba prophète ba ya Nzambe bina bazalaki na considération moko ya makasi. Eza kuna bukunzi ya tangu wana, eza na bukunzi ya tangu na bango wana na tolo baloko na gouvernement ya tangu wana. Ba prophète bazalaki na considération ya makasi, bazalaki respecter makasi. Ezalaki te lokola lelo na tangu na biso boy lokola ke
basala nzambe tant mususu bazala sous considération penati bazoko considérer bango pina lisusu te tolo balwa nditi na bamboka na biso kuna lwa ke basala ya nzambe bakoma komona baonga ka lwa bakoma komona baonga ka bongo kaka mina ibete nyonso wana ezali na ibike nyonso wana ezali bamruema to bamvutima ka ya mokili ezo kosala lokola ke ezali kosala epai na batu bayeba pina kopesa basali ya nzambe pina valer na bango te to lokola respect na bango to ekoki na bango puna tango na basali ya nzambe bakina respect makasi po nzambe azali kolobaka mingi epai na basali na ye azali koloba mingi mpo baprofete yango mutu omoni awe te nzambe alobaki epai na profete Esayi akende koyebisa epai na nani epai na Ezekias oyo azalaki mokonzi ya ekolo ya bato ya nzambe azalaki mokonzi ya Yuda. Ezekias ye azalaki kaka ndenge tolo balobaki Ezekias azalaki kaka lokola ba Felix Chilombo ndenge Ezekias wana azalaki kaka lokola ba Lorenzo na Ngola azalaki na batitre wana na Ezekias wana oyo azokolobela azalaki mokonzi mina ntango wana oyo abelaki nzambe ayaki kolobela ye Ezekias te nzambe akendaki pa prophète c'est-à-dire la ntango wana prophète azalaki monoko ya nzambe ezala pe sikoyo ba prophète bazali bato oyo nzambe alobelaka soki nzambe azoloba nzambe alobaka epai na mutu nyonso te nzambe alobaka mingi pa ba prophète nzambe alobaka mingi pa banani pa ba pasteur oyo bazali kotambola mina na kobanga nzambe ba pasteur oyo bazali na relation ya malamu na nzambe ba pasteur oyo bazali kotambola na nzela nzambe bango na nzambe alobelaka nzambe alobaka nzambe akoyi soki nzambe alobeli yo tango so ozwi grâce po toza na temps ya grâce toza na temps ya ngulu toza na temps ya Jésus Christ tango toza na ngo ezali waka eza temps ngulu nzambe akoyi pe kolobela mutu oyo tango so mutu yango azali pe pasteur ti mais nzambe pa alobeli ye esalamaka mais mingi nzambe bina alobelaka bato oyo baza bina na loba nini ki bato oyo bazali oyo bina lokola ki bazali waki bazana bato oyo bapesa bato oyo bina ye apakoli. Alléluia peuple de Dieu. Bato oyo bazana epakolami oyo uti bina epai na ye nzambe alobelaka bato wana ntango mosusu ndenge alobelaki prophète Esaya akende koyebisa Ezekias makambo oyo na ntango wana Ezekias ayaki koyebi na ntango wana Esaya ayaki koyebisa Ezekias makambo oyo Ezekias ayebisaki nini Ezekias ayebisaki ete nzambe alobi na ngai boye na ya koyebisa yo bongisa makambo na ndako na yo poti na maladi oyo ozali kobela na maladi oyo yo okokufa okobika te me okokufa. Na tango wana Ezekias ayuaki sango ya mabeboye sango ya mawaboye Ezekias aregretaki na mutima na ye aregretaki yo bana nzambe zo bana biso ete Ezekias alugaki présence ya nzambe Ezekias akendaki kobondela Ezekias alobaki nini alobaki te c'est-à-dire que mutu alobi ezali loke mutu wana aregrete na likambo wana oyo baye koyebisa ye po ezaki likambo mongo ya esengo te ezaki likambo mawa Ezekias alobaki te Yahweh kanisa lolenge nga natambolaki na boyenge bini kanisa ndenge nga natambolaki na boyenge bini natambolaki na bosembo na misu na yo pe nasalaki kutu makambo ezaki ya malamu na misu na yo nzambe kanisa liloba nzambe lobi ete Ezekias ye akendaki kobondela contre mire abondelaki nzambe na mai na misu Ezekias azalaki kolela na tina na sango oyo ekomelaki ye na ntango wana prophète Esayi ntango asili kopesa sango oyo prophète abimaki na ndako ya Ezekias abimi akei na ye ntango yakomaki na porte na ntango wana yakomaki na porte nzambe alobelaki ye lisusu nzambe ayebisaki prophète ete
prophète Esaïe ete azonga na ndaku ya Ezekias koyebisa Ezekias makambo oyo koyebisa ete nayoki ngai nzambe ya koko na yo David, ngai nzambe ya koko na yo, nzambe ya koko na yo. C'est-à-dire to balogola ete Ezekias azalaki mutu ya libota na David. Ponza alobaki epai na prophète ete yebisa Ezekias ete ngai nzambe ya koko na ye David nayoki mabondeli na ye. Nayoki mabondeli na ye pe na moni maya misu oyo ye azali kotangisa. C'est-à-dire que ndeko yebisa ye ete Ezekias akokufa te kasi akobika. Ndeko yebisa ye makambo oyo akobika akokufa te. Pe kutu na bakiseli ye 15 ans. Na banena ye oyo yalinga ko vivre na sena moi na bakisili ye su 15 ans ya matabisi on na bakisili ye. Kende yebisa ye bongo. Na tangu wana prophète ya Nzambe abaluka ki azonga ki su na ndaku ya Ezekias ko yebisa Ezekias makambo oyo Nzambe alobaki. Alléluia peuple de Dieu. Tangu ya komaki ayespiraki makambo nyonso oyo. Tangu ya yoki makambo oyo. Liba Nzambe lobi na biso nini? Mutima na Ezekias, mutima na ye kitaki azaki susu na mawati oyo azaki nango na sasi ke po azwaki na loba nini, azwaki maloba moko ya malamu kuti pai na prophète ya monaki mawa Nzambe na tina na libondeli oyo asalaki. Na tina na libondeli na ye ndenge asilaki ko rappeler Nzambe ba bienfait oyo azali kosala na tina na Nzambe. Ne tambuli ya zako tambula na tina na Nzambe. Nzambe alongolaki liwa na tina na Ezekias. Alongolaki liwa likuwa ke ye akwa kufa te me abika. Nzambe alongolaki liwa. C'est-à-dire Nzambe na biso ayokaka. Soko azali ko bondela Nzambe azali koyoka. Mais ezana ba makambo mususu oyo ekoki na biso ko bondela, ezana ba makambo mususu oyo ekoki na biso to rappelaka Nzambe. To rappelaka Nzambe na makambo mususu Nzambe ba rappelaka ye, ozo rappeler Nzambe na makambo mususu oyo ezaya malamu oyo salaki ta mususu oyo ezana ya pari ya Nzambe. Po Nzambe ye pena azali na livre na ye, livre wana tobinga ngo lwaki livre ya souvenir. Oyo Nzambe anotaka ba bien oyo bato basalaka na mokili. C'est-à-dire so ozo kosala makambo ya malamu. Makambo mususu ta mususu ezana pari ya Nzambe. Oyo ozali kosala mage yo moko ta mususu obosana, osala likambo moko ta mususu obosana na yo. Oyo bien mususu dimeta mususu Nzambe anota yango na livre na ye. Livre wana tobinga ngo livre ya souvenir. Oyo Nzambe akanselaka biso na ba makambo mususu tosalaka. Alléluia peuple de Dieu. Awa na Biblia Ezekias yebna azwaki mawaku te pai na Nzambe. Na tango wana Esaya alobaki epai na basali ya mokonzi Ezekias. Alobaki na basali na po Ezekias azaki mokonzi akipe na basali na ya ibisaki basali na yeti bozwa mbuma ya figi bonika mbuma yango botsa yango esika oyo maladi ezali. C'est-à-dire to baloko maladi wana oyo Ezekias azaki nango. Ezekias azaki na pota. Azaki na pota wana ezaki pota ya munene. Pota wana ndi yango tozali kobenga maladi. Ko pota wana azaki nango yango ndelinga kobuma yi. Pota wana yango ndelinga kobuma Ezekias. Na tango wana basali ya mokonzi baninga ki mbuma wana ya figi baninga ki yango. Prophète alobaki ete bonika mbuma ya figi pe botsa yango esika maladi ezali pote mokonzi abika. Na tango wana baninga ki yango batsaki yango na pote ya mokonzi. C'est-à-dire pote ya mokonzi esilaki mokonzi abika ki. Tango mokonzi amoni ete abiki pena ya solo na saske alobaki atulaki prophète. Est-ce que na koka lisusu kokende na ndako ya Nzambe? Na koka suko kokende na ndako ya Yawe? Prophète ayebisaki mokonzi ete Yawe Nzambe akopesa yo elembo oyo ekelakisa yo ete akokokisa makambo oyo alaki yo. Akopesa yo elembo. C'est-à-dire Nzambe na biso soki alingi asala likambo apesaka elembo. Akopesa yo elembo.
akopesa elembo ete likambo oyo ye mtu azosala yango to likambo oyo ye mtu asali yango mpona nini mpona yo tamusu nzambe na biso soki alingi apambola yo akopesa elembo ete mapamboli oyo yozozwa ye mtu azosala yango ye mtu azosala ete yo pambolama to ye mtu apamboli yo nzambe asalaka elembo epai ya bato na ye to tamusu soki nzambe alinga bikisa yo akosala yo pe elembo soki nzambe alinga bikisa yo alinga bikisa yo tamusu na pasi moko boyi na likambo moko boyi oyo tamusu oyo ezokotungisa yo oyo tamusu oyo ozali kobondela ozokosengela ngo epai na nzambe soki nzambe alinga asala yango akopesa yo elembo mpo yeba yango tina ete tobengaka ye nzambe ya bilembo nzambe ya bikamwa asalaka bilembo na likolo mpe asalaka makamu si awa na mokili. Alléluia, peuple de Dieu. Liyoba nzambe lobeti prophète alobaki te nzambe akopesa yo elembo pe akokokisa makambo nyonso oyo alaki yo. C'est-à-dire soki nzambe alaki yo likambo yango nzambe akokisaka likambo oyo alaki mosali na ye to oyo alaki mwana na ye nzambe akokisaka. Awa lelo tozolobila concernant Ezekias oyo akutamaki na ka oyo. Mais ka oyo Ezekias akutamaki nango lelo na mokili na biso awa na se lelo bato mingi bazana ba ka oyo Ezekias akutanaki nango. Lelo oyo coronavirus ezoko frapper pe ebeti bato ya ndenge na ndenge awa na mokili oyo bazana ba ka oyo lelo nanu bakufi te mais lelo bazotanga maka deja ba bibembe bazotanga bango ba bibembe mais nanu bakufi te nanu bazongisi souffle de vie epa nzambe te. C'est-à-dire tolo balwaki elikia ezananu ozananu na ta ya kondima nzambe pe ya kotila nzambe elikia ozananu pona nous sommes souffle de vie te. Coronavirus ebeti yo mais nanu kufite ozana ta ya koluka elungi ya nzambe ozana ta ya koluka elungi ya nzambe ya koluka mawa ya nzambe nzambe akitsa mawa na ye likolo na yo nzambe akitsa mawa na ye nzambe abikisa yo nzambe akangola yo alibere yo alongolo na pasi oyo ozana na ta ya koluka nzambe po so totali Ezekias tango yoka kisango oyo Ezekias malgré ye a regretaki mais Ezekias akangaki maboko te Ezekias akangaki maboko na ye boye te lokoki avandi na ye azosala eloko moko te liloba na nzambe ezobeti Ezekias akendaki kobondela pe ntango ye azalaki kobondela nzambe ashaki elongi na ye contre mire c'est-à-dire abondelaki nzambe akendaki epai na bato te mais akendaki epai na nzambe akendaki kobondela nzambe akendaki korapele nzambe babienfait oyo azalaki kosala alobaki te Yahweh nzambe kanisa ndenge nga natambolaki na boyenge beni natambolaki na bosembo na miso na yo natambolaki na motema malamu na miso na yo kanisa pe nasalaki makambo oyo ezalaki ya malamu na miso na yo na ntango wana nzambe ayoki losambo ya Ezekias nzambe amonaki kolela ya Ezekias amonaki mai na miso oyo ezokitaka na miso ya Ezekias amonaki nzambe atindaki mosali na yake nde koyebisa ye ke nayoki losambo na yo nakobikisa yo na maladi oyo okokufa te plus nabakisili yo 15 ans na banene na oyo akovivre na pesi oso matabisi ya 15 ans tala bolingo ya nzambe tala boboto ya nzambe epai na bato nzambe wana oyo Ezekias abondelaki nzambe wana ti lelo azali po te liloba na nzambe lobi na biso ete kolo Yesu Masiya azali lelo lobi libela na libela azali nzambe oyo azali pela moko lobi lelo libela na libela akobongwanaka te. Yo ndeko mobali yo ndeko mwasi oyo okutami na problème oyo Ezekias akutanaki nango soko okutami na problème wana luka elongi na nzambe kokanga maboko te kobungisa pe kondima te zala na kondima zala na elikia zala na confiance epai na nzambe oyo Ezekias alukaki po azali nzambe oyo ayokelaka bato mawa azali nzambe oyo ayokelaki Ezekias mawa azali pe nzambe moko pe oyo akoyokela mawa akobikisa yo na pasi oyo oza nango akobikisa yo
na coronavirus oyo ebeti yo akobikisa yo na bitumba oyo yo zokutana nango akobikisa yo akokangola yo akodelivre yo akolongolo na pasi zana kundima zana elikia zana confiance epai na ye poso tokei na mukana na ba Hébreu mukana na ba Hébreu 11 ofungula mukana na ba Hébreu 11 obandi yango na 1 pona bazokoloba na biso concernant pona kundima ezali elendiseli na makambo oyo biso na makambo oyo biso totelaka elikia kundima ezali elendiseli na makambo oyo biso totelaka elikia pe ezali na Bible na ngai ya lingala o bakumi awa ete ezali elimbweleli c'est-à-dire ezali ete ezali na ebite nini na kospika ngoponga na tanga mingi Bible ya lingala so na Bible na yo ya français okoko ko accompagner nga na makambo nazo kotanga otala na Bible no ya français pota mususu po o batile wa frère lingala na yebna ezab na ya makasi nazo comprendre lingala wana te ezali lingala ya Bible onga nazo kotanga ozo Bible na yo ya français to zo Bible no ya portugais to Bible na yo ya anglais ozo kotala ozo contrôler na makambo ozo koloba soki eza bongo to eza bongo te yo bina obenga mundimi ya bere po bandimi ya bere bazalaki bandimi oyo bazali ko contrôler makomi ya Nzambe tango nyonso bango mpe bazali pe ko contrôler tango bazoko ko expliquer bango makambo ya Nzambe bango mpe bazali na ba Bible na bango mpe bazoko contrôler c'est-à-dire so lingala o comprendre ngote ko kotala na Bible na yo ya anglais to na Bible na yo ya français kuna na Bible na yo tango mususu ba okoma ngona ndenge moko tango mususu ya pété po ko comprendre. Alléluia peuple de Dieu. Liloba na Nzambe basakola ka makambo ya Nzambe to bateyaka liloba na Nzambe na langi oyo ozali koloba malamu pe na langi oyo ozali ko comprendre malamu. C'est-à-dire nga Bible na ngeza ya lingala na lingala ona ozali koloba so comprendre malamu te tala na Bible na yo. Alléluia peuple de Dieu. Kundima ezali elendiseli na makambo kundima ezali elendiseli na makambo oyo kundima ezali elendiseli na makambo oyo kundima ezali elendiseli na makambo oyo na biloko oyo biso tokoselaka na makambo oyo bikolika biso pe ezali elimboleli na biloko oyo bizangi komonana ile elimbuli wake na sasa elimbuli na banini ko limbula ezali na biloko oyo biso tozomona te biloko oyo biso tozomona te boye nazoko ndima eti eloko wana esi nazu yango nazoko ndima eti Nzambe se asali Nzambe sabikisinga Nzambe sakangulinga Nzambe sapambulinga Nzambe sasunginga mage nazomona ngo boye te me nazondima po makambo ya Nzambe za makambo ya kondima. C'est-à-dire yo fondima kaka soko ndimi ete Nzambe aza capable ya kosala lo likambo wana oyo yo zo kosenga okomona ngo ekokokisa Nzambe akosala yango. Alléluia peuple de Dieu. Liyoba Nzambe elobi ete na bamboka mususu oyo nkolo akendaki mpona kosakola sango malamu epai na bato eza na bamboka mususu yasalaki ba miracle ya kokamba po bamboka ana bazali kondima ye mais eza na bamboka mususu oyo yakendaki bamboka na telema bazali kondima ye te ba miracle na bamboka ana bina esalamaki pena te po bazali kondima te. C'est-à-dire mutu oyo azana kondima te epai na Nzambe kosala motema te ke yo kozwela epai na Nzambe soko azana kondima te poli wa Nzambe na mukana na ba Hébreu elumina biso lisusu ete soki mutu azana kondima te soki na kondima te ekoki koseplisa Nzambe te. C'est-à-dire soki ozali koya epai na Nzambe fondima ete Nzambe azali pe akopesa yo eyano na oyo ozali kosenga. Problème nyonso oyo yo okutemi na ndeko na ngai zana kondima zana confiance zana kondima zana eliki ape zana confiance epai na Nzambe oyo ozali kobondela Nzambe akosunga yo Nzambe akotika yo teke ete yo kufa Nzambe akotika ete yo kufa okufa te ndeko na ngai okubika eya odi coronavirus ebeti yo coronavirus wana egosila na kombo na kolosu masia coronavirus ekesila eza odi ozali ya kokangama to ozali ya kobundisama pona jalousie oyo etondi na mokili
mais na kombo na kolisu masia nzambe akosala ete yo okokangolama okobika bitumba na bomoi na yo gesila po de nzambe aza na bomoi. Alléluia peuple de Dieu. Yango bandeko nyonso oyo bosili koyoka sango oyo ya sango malamu message oyo ya bokonja likolo nzambe tata na biso pena tata ya bolingo tata ya boboto apambola bino abatela bino abomba bino na makila na ye mopepe nyonso oyo ya coronavirus oyo ezali kotambola na molili to ezali kotambola na moi emona bino te na kombo na kolisu masia oyo ezali bondeli na ngai. Sango malamu eyaki awa na mokili mpona kosakola yango epai na bato. Tokotika kosakola sango malamu te, sango malamu tokosakola sango malamu awa na mokili epai na bato nyonso po te bakoka kobika, po te bakoka komona loboko ya Nzambe. Bazo kobenga ngo sango malamu ndia bazali kobenga ngo mpona bato nyonso. Biso nyonso lelo tokomi na respect ya kobima na libanda, tokomi na respect, tokomi na botosi tozovanda na bandako mpona coronavirus. Mais soki tozala na respect oyo liboso ya Nzambe, soki tozala na botosi oyo liboso na Nzambe, ndele passe na mokili eza te. Yango nasengi bino bandeko bino nyonso bozala na mokili mobimba, bino nyonso bozali kotosa mibeko oyo leta apesi biso mpona coronavirus. Ndenge tozali kotosela coronavirus, ndenge tozali kobangela coronavirus, toleka mpe na kobanga Nzambe tata oyo apesi biso souffle de vie. Tobanga mpe Nzambe tata ndenge moko, tobanga mpe Nzambe tata ndenge tozali kobangela coronavirus. Po lelo na mokili lelo bato mingi lelo babanga Nzambe te, makambo ya Nzambe ntango mosusu bakoma kozonga bafantir. Yango ete tikati Nzambe tata apambola bino amona bino bisika nyonso ezali bino mpe abatela bino na kombo ya nkolo Yesu Masia. Tobondeli mpona kopesa Nzambe tata merci oyo apandaki na biso lokola alpha mpe asukisa biso lokola omega. Seigneur topesi yo merci po ozali malamu, kombo na yo ekumisama, kombo na yo eza na lokumu. Nasiki nkolo Yesu Masia bandeko na ngai nyonso oyo baza na mokili mobimba oyo bayoki biso bana na yo Nzambe tata na ba exhortation ya sango malamu oyo kolo batela bango bomba bango mopepe nyonso ya mabe emona bango te oyo nyonso ezali ya virus tobengani yango mpe tozongisi yango bisika bikaoki na kombo na nguya na yo nkolo Yesu Masia emona bandeko na biso te. Topesi yo merci po tozali Nzambe tata ya bolingo tata ya boboto oyo kolingaka biso mobateli na biso zona yo lokumu mpe nkembo na kombo ya nkolo Yesu Masia oyo azali nkolo pe oyo azali mokonzi na biso oyo alingaka biso oyo azali mpona biso. Topesi yo merci po tozali bule na kombo na yo le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Na kombo na yo nde tobondeli na kondima biso banso tolobi merci Seigneur. Amen. Pona lelo ba exhortation na biso tosilisi yango awa. Nzambe tata apambola biso nyonso na kombo na kolo